bungisa na yo lopango, bungisa na yo motuka, bungisa na yo bilei, kasi kobungisa te bongo makanisi, pamba te makanisi ezali ebandeli ya maso, na kozala bongo ya moto. Atako tatakila likolo na se, poko moko molesa mokili, o tozali komona kitoko na yango nyonso, na bonzinga na yango nyonso, maso bandaki kaka na makanisi. Nini esengeli nasala mpona zalisa ebale ya monene, nini esengeli nasala mpona zalisa nzete ya manga, nini esengeli nasala mpona zalisa bongo malala, mpona nini te nazalisa bongo mikebuka. Maso mabandaki kaka na likanisi. Likanisi nde eboti mosala mpo mokili oyo ekoka bokomonana na kitoko na yango nyonso. Elimboli ete moto oyo abungisi makanisi na ye solo azali moto kozanga motuya liboso ya bato. Matondo mingi mbote pe na bino balandi ya Vam Television mingi na émission makanisi ya bato. To ba émission na biso mokolo malero na maloba oyo ete bomo ya moto ezali kaka na tina soko zali bongo na bosomi. Ezali maloba ya nani? Ezali bongo maloba ya Yaki Pavita. Tozali na kata sanza Yaki Pavita, sanza iye wapi batumbaki bango pona nini? Po babondelaki mabele ya baindo, pona nini? Po babondelaki bongo bosomi ya baindo. Elimboli ete sanza oyo biso banso makanisi na Yaki Pavita pona nini? Po biso na bino tokota lisusu na kati etumba ya kobundela mabele pona nini te bosomi na biso. Lelo tozali biso moko te, tozali bongo na badianga na biso, bazali deja bato oyo bamesana na plateau oyo ya makanisi ya bato. Ezali nani? Ezali bongo monganga Tata Makumundu. Mbote Tata Makumundu. Mbote ndeko nanga mopanzi sango. Boni basante. Nakati etumba nyonso kinizali. Matomo mingi na koliki ya tango nyonso bomona bango bozaka na esengo. Pamba te tuwite kolobela planification familiale. Batu basepelaka basalaki ba réaction makasi balukaki même numéro na bango bobenga bango. Lelo isusu ayeli biso na kati ya mosala. Lelo tokokoba te planification familiale. Lelo tokolobela lelo vaccination. Ane nyonso elekaka te na mboka na biso sans que bapesa vaccin de 0 à 5 ans. Na bana bazali kobotama bazali na période mima balekisaka calendrier vaccinal de 0 à 15 mois. Tolobaki tokotika yango teleka bongo, tobengisaki Tata Makumundu bonga na baya, tosolola na bongo toyeba vraiment motuya nini oyo vaccin ekumaka bongo na bomo ya bato. Tata Makumundu yango vraiment tokota na mozindo ya thème na biso mokolo molelo. Makanisi na bino ekoki kozala nini par rapport ya ba vaccin iye ekomelaka biso na mboka na biso. Matuno mingi ndeko mobanzi sango tokolikia soki tozolobela vaccin ya mbofoto eba vaccin za nini po moto okoki kozwa eloko tokoli eloko te soki ayebi te ntina nango mpe kokoso to inconvénient nango. Vaccin selon programme calendrier vaccinal européenne to pe romaine mpona bango ezali eloko ekosunga bandeko to pe bana système immunitaire po biso tobengaka biso nomino ba anticorps kolandela uta motama na bango to pe naissance ti bakende kokokisa 6 mois pe bapusa na tina 9 mois nde okende kosunga bango mpona kopesa bokasi. Bon, entre wana sikoyo toute sa parenthèse, est-ce que eza mpenza eloko azokende kobatela bango azosungela bango yango to eza eloko ezokende kodétruire bango lisusu na kati ya nzoto pamba te tokokota na mwa mozineux ntango tozopusana ya monono vaccin ngo ezalaka nini esalamaka ndenge nini nzungu bomoni vaccin eza eloko oyo moto ndakisi abeli rougeole obeli rougeole kitutu obeli rougeole etombeki na kobela na bino rougeole bomeleli yango kisi te bobiki na rougeole nde minganga bakoya balobi lokola ya beli rougeole ameli kisi te bapesi soin te mabikeli na rougeole c'est que aboteli donc nzoto nesi eboti ba anticorps oyo ezobatela ye contre rougeole nde bakoya bapréleve bino makila to pe échantillon batiango na ti baessuye ekaboni kilo globulaire bandeko baminganga bazolanda bayebi donc makila akiti na se mai atikali likolo tobengaka plasmon nde bakozwa mai wana bake nango na labo mpona koverifie boti combien des anticorps azobatela moto wana sima koverifie nango wana tuka baobatisa na bango eloko te batia yango na baflacon mpo wana koya kopesa bato
balobi ke donc batie kaka eloko makila oyo baprélevaki epai ya moto oyo adevaki batikor bazwi kaka placement bakopesa biso epai ya bato bongo donc bazwi kaka placement mai oyo po soki makila atamolaka na mai soki bopréleve yango après quelques minutes makila akokita na se oyo tobengaka kilo globulaire ye moko makila akokita mpena na se soki tososoli bino malamu elobaki vaccin eza kaka baprélevaka yango epai ya moto oyo adevelope batikor ya makasi mpona kocombattre bokono moko songolo eza bongo boyebi ke balobi kutu selon bango même soki boki kosala barecherche sur internet mpe bandeko mosusu balobi toza na deux grandes sortes ya vaccin vivant na soki inactivé to inactive donc iningi kolobaka ke oyo bazwi epa moto abikeli nango ndenge topesi ndakisa to mpe exemple wana tozoloba na vaccin vivant donc vaccin oyo bazwi baprélevé neti biso tobelaki rojole to kitutu baprélevé biso rojole makila bake basali chemo topesi bino wana bavandisi yango mwa nsima ntango makila ekiti mai mati likolo bazwi mai wana biso tobenga yango plasma bake na labo batali kaka combien des anticorps ebotami wana nsima ya baanticorps wana bazwi bakaboli yango na baflacon bakoya kopesa yango sikoyo bato bon nini esalamaka wana vaccin vivant atenu vaccin oyo bolobaki inactivé ezali vaccin ndakisa moto abelaki rojole azwili yango traitement esili babiye lokola mizwili traitement tokoki koyende koprélevé ye vis-à-vis effet ya bakisi oyo azwi na ndenge abikeli okoki kobota baanticorps donc ndenge baka minoto mpe kisi ake kobotisa baanticorps contre maladie wana nde bakoya koprélevé mpe yango bake na même schéma wana siko nini ebotaka phénomène moko ebotaka même bamama bayebi batiraka tentation nango te mwana azalaki bien azosala bafièvre te bake na mwana kaka juste kilo oyo babengaka wana CPS bamatisi mwana kilo basilisi bapesi ye vaccin soki bazongi na ndako na poko mwana asali fièvre kutu baminganga wana ya CPS bakoma koprévoir paracétamol déjà bazoyebi biso déjà kinaki mokolo mwana osali fièvre eza na bato mosusu yango sikoyo tolingi topesa ndimbola eza na bana mosusu baanticorps na bango eza naturel sikoyo ntango yo ozwi maladi vaccin wana vaccin ya rojole wana kitutu po eza déjà maladi anticorps abotaka kaka soki ennemi azali eza lokola mapinga na mboka ndenge ezalaka donc soki bazwi sikoyo vaccin wana baki kobeta mwana soki baanticorps anzoto ya mwana wana eza makasi nakokende kobundisa vaccin oyo bopesi wana maladi oyo bopesi wana akopermettre te ezwa esika na nzoto mpo ya kobotisa bokono wana te bomona befe ya bafièvre wana ekobana soki sikoyo baanticorps ya mwana wana eza pete automatiquement mwana wana fabela maladi wana et arrivera bopesi mwana bamama boyebi bopesisi mwana vaccin ya rojole nsima mikolo mwana bino rojole wana elekeli bino kutu bolobi bongo ndenge nini mwana ngo topesaki ye vaccin ya rojole mais abeli lisusu rojole yango donc ezalaka bongo automatiquement rojole to mpe vaccin bref na mokuse ezali kaka bokono to mpe maladi oyo moto abeli nsima kobikela nango nde baki kozwa échantillon na ye to mpe makila na ye mpo bakende kokabola yango sikoyo mpa bato mosusu tata makombundu bolobi ndenge bolimboli wana kasi kotala na bongo na mboka na biso soki ndenge akomi na mokumba aza na manaka oyo bango balekelaka et soki mwana botami de 0 à 15 mois aza na calendrier vaccinal oyo ya kolekela yango bakopesa ye biye bakopesa siko biso tolingi toyeba mpona nini ezalaka obligatoire oyo bika ezalaka obligatoire vaccin de routine ezalaka obligatoire eza gratuit mais eza obligatoire mpona nini ezalaka obligatoire mwana oyo abotami de 6 à 15 mois il faut respecter calendrier vaccinal na ye matundu ndeko mopanzi sango bomoni nyama na zo ezalaka obligatoire force de traitement mais nyama aza na kati ya zamba naturel eza obligatoire te fo moto akende kopesa traitement limbola matundu biso yambo fo koyeba boye nono vaccin wana eza obligatoire selon bango po baye bazobotama na kati ya mbandaka selon programme roman mpe européenne baye basali bamanaka ya calendrier vaccinal po lelo oloba teke eza programme africaine omoni po soki bomeki kopusa mwa makanisi bomona bavaccin wana nyonso eutaka beaucoup plus Rome et puis na Europe
Et ça, programme, il va salir dans le Kuna, il y a un moment où il va bâtir programme, il y a OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc, pour pas contrôler bino. Donc, dans le cas, c'est ça que le coup là, Moutakani, a Kanini Yamanaï na Zamba, avec aussi la EZO, automatiquement, face à l'hôpital, on va nous rejoindre soin. Pour na Zamba, il y a un moment où il traité naturellement, il y a un moment où il a pris le schéma. Mais tant que vous avez un mode de vie, ou un mode de vie, ou est artificiel, automatiquement, il faut que les épées artificielles. Ou est dans un mode de vie où il est lié. Et ça, n'est pas qu'on a pas. Le coup, il y a une planification familiale. Maman, si vous avez un repos, ou est compliqué, même pour tout kobota na ye. Si manango, ceux qui se lié au anate. Dans la deuxième, il faut que pour mingi ba 16e ezalaka VAT, hein, vaccin anti-tétanique. Ça y est schéma il y a 5 dose 0, dose 1, dose 2, dose 3, dose 4, dose 5. Va bien en tout cas quand nous on il faut la première contact aux vaccin. Bon, dans le vaccin on a requis ma tétanos. Bon, moi on tourne bande qu'on a biso minganga, beaucoup plus va médecin. Est-ce que tant que tangaki biso na bino maladie liée aux grossesses, bon, on a oyo, et il y a ceux qui m'ont comme na zemi. Tout en rappel tétanos. Ceux qui ont tétanos, ils sont en 4e trimestre. Bon, ceux qui ont tétanos, bon, on a imprimé, monsieur Tobé, on a imprimé. Donc, vous coller système, on a pas pour accepter. Et moi, quand ça fait fort, aïe, bah, pour n'a ni besoin kango, peine à mozino nango. Moutazo qui nous a vacciné, bah, besoin un cadre préventif. Et les moyens, n'engazo zwango bongo, atazoki, au tétanos et kotate. Bon, et tu m'as rappelé, bah, si il y a la forêt équatoriale, hein, bah, bautaka, auto benga bandigo, soit pigment. Est-ce que bazo karaté na kati zamba wana? Bon, nana pesa bango vat. Po bana wana baza la tente. Monganga, bo tsala mari muke na kopo. Esika ko simbi, to lidi peto, totala ndeko na yo. Monganga, vous en avez même corps, vous avez corps médical. Va contredire maloba o mino bolodi pour to kutana ki pena bango toujours makanisi na bango concernant matali kaka vaccin to tiki esika na régime oti la biso élément ya docteur Bongongo to yoka maloba na bango et puis to kozongela bongo bonga na chose na bango na plateau esika na bino régime mbote papa na biso mbote papa to koki koyeba kombo na bino. Oui, kombo nanga Babi Bongongo. Papi Babi Bongongo tukuti bino na kati ya centre hospitalier Kinkosi bozali nani? Naza directeur de nursing, donc chargé des infirmiers. Ok, ezali bongo émission makanisi ya bato nde pusani kele na bino. Tozolobela phénomène vaccination. Lelo po na bino makanisi nde kozala nini concernant vaccin? Bon, makanisi na biso po na vaccin ezali programme oyo esalama ke mwana ntango abotami surtout kobanda mwana ntango abimi ti akokisa 5 ans il faut akendeke na baprogramme tobengi yango ya CPS donc consultation préscolaire. À partir ya kuna nde étape na étape akobanda kozwaka bavaccin pona pour immuniser bana. C'est un programme où ils allaient pour soutenir que bana bazala na batukor ya makasi pendant que bazala no mikesi na moment on va arrêter et puis on va continuer vie. Bolobi bopesaka yango pona ko renforcer ba système immunitaire na bango. Est-ce que zakaka seul moyen oyo moto ko renforcer ba système immunitaire to ezape na ba moyen mosusu naturel to na régime alimentaire pourquoi vous avez ka recours na ba vaccin? D'accord. Merci. Vaccin comme on a oublié, ils ont un programme. Au moins, les temps où ils sont famille, ils ont un bateau balala kate, les études, ils ont ça la du jour au jour. Et tolobi boy, tant que moi na botami, a bénéficié à BCG na VPO, les attendent à botami. Après 45e jour, Akoya a continué le vaccin. Akoya kosuki sa na programme ninga pesa misiko ti na 15e mois. Oui. Le premier jour 45 si tu continues ti les lots ba même biso ti na 15e mois. Pona nini?
esali ke mwana kobanda kobotama ti akomisa 5 ans immunité na ye eza faible andeyo bavaccin ndenge otuni système alimentaire ça contribue yango moni programme mpe ya nutrition na kati ya vaccin na badocument bapesi partie ya nutrition mpe ezali donc alimentation ça contribue aussi donc dans ce sens nde andeyo ya vaccin yo aussi nutrition baparamètre mpe mosusu ezali oyo ekosa tous intérêt ezali ke mwana akola na bokolongono malamu. Est-ce que tant bolobi ke bato balalaka te butu bazoluka nini eselingi basala mpo bana bazala bongo na bokolongono banzoto ya malamu? Est-ce que bavaccin nyonso oyo bino bopesaka bana de 0 à 15 mois to de 0 à 5 ans esalemaka na mboka na biso te eutaka libanda? Bon, bavaccin c'est vrai, bavaccin eutaka libanda. Là il faut le dire bavaccin eutaka libanda, mais bavaccin a déjà ezalaka traité bamikaka yango eza mpe lelo te ebanda kala lelo tuna so moto aza na 60 ans so otineyebi soki mama bango banda okende kilo c'est-à-dire ebandi lelo te à moins ke babebisa mais jusque là vaccin eutaka libanda mais il n'y a aucun inconvénient tozula bao mpe balandaka tozwa baréclamation mpenza te ya mabe ke vaccin esalaki donc vaccin eza malamu et banda kala ezalaka kaka importé donc ezalaka mpe contrôlé par bamédecin na biso na niveau a ntango eutaka libanda bamédecin na biso a bazwaka mpe ta ya kocontrôle yango yango bapesa na bana bacontrôle yango na programme élargi ya vaccination en tout cas bacontrôlaka vaccin wana tosepeli mingi monganga ndenge bondimai kopesa biso maloba est ce que eza na maloba boyi koloba libanda ya mituna oyo totuni bino? bon maloba ezali kaka ke toza kofélicité bainitiative ya boye parce que na bopalanganisango boza koédike bato ebele programme ezali koloba kaka koencourage bamama baya na bana na kilo c'est vrai ke ezali na basoupçon ezali na bamalentendi bato par rapport na vaccin mais atanga nde naza boye mama na ngai alandela calendrier vaccinal na ngai tite toza boye biso mpe toboti lisusu bana mpe baza kolandela donc barumeur oyo ya mabe wana c'est ce que nous décourageons toza kosenga bamama baya mpo a partir ya vaccin eza korenforce toza na mboka moko oyo baépidémie eza ndenge na ndenge e torespecte bavaccin wana okomonaki ata ezwi mutu moyen adéveloppe mpenza forme grave ya maladi wana ekozala te parce que aza déjà immunisé contre yango donc merci tofélicité bino et puis toencourage bamama bakoyoka biso na bandeko boyokaki baya na bana na vaccin c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Matondo mingi deke kwa kuyaka lao liso ya ngozulu na ndenge tozali moko bete na bino kota moko tata makumbundu tolandi bongo monganga bongongo alobi bavaccin ezali moko oyo renforcaka basystème immunitaire ya mwana tozali mboka oyo ezali lié na baépidémie mpe babokono ya makasi toliaka malonga te a reconnaître yango abiki toza na deux méthodes pour renforcer le système immunitaire na biso na osala recours na vaccin et na système alimentaire où les riches pour permettre pe moto akolisa ba corps na makasi mais balobi contenu ya mboka oyo tozali kokoso na kolia yango bapesaka mingi ba vaccin ezali moko biesungaka pour asengi na suka ba mama mingi bakende kozusa bana ba vaccin mais na sepela lobi ke ba vaccin yango nyonso utaka bongo libanda. Mais puis nous bolobi awake ba vaccin ni bolobi vous reconnaître ta et ni moko te keza malamu le monite que vous exposer et donner la bana tant de millions ya bana ko bazali ko buta na mboka biso tant vous ba ke vaccin za mabe mais boyebi que toza na mboka au conjoncture za mabe makasi toliaka malamu ti au monite que ezali moko et nous ezali ko sunga ba mama ko pe bana bakola malamu. Matundo atoka ndo mopanzisa ngotikila biso mwa bandatika tomeka kopesa ndimbola matundo mingi ndatika eza minute ba ebolanda mwa lingala matundo na ndeko na biso monganga docteur Bongongo en tout cas topesi mino pe mbote nensumbu pe docteur Bongongo bandeko banso ba eboza bolanda biso bomoni biso sala biso patient pasi penza ya mingi toyebisa bino simbo nzoto uti kotungisa biso mokiawa boyebi ki tokomaki tina esika tozomona eloko olia te mpona nini
To simba non eteni wana ya moto koma na vaccin, to simba eteni eteni non kolia mokie. Bandeko banga benga bango kutu bandeko kaka. Bandeko na biso le poso pembe. Bazana manaka mobima ko externer programme ba ko externer race noire. Lelo bandeko bayebi soki bozongi kutu na maloba pe émission mon konzi boti ko sala mfumu nation ngadi na boti ko sala. Mais Bill Gates basali programme mobima externation race noire. Parce que bien de bozo kanisa soki ya sali programme externation race noire. Alors que ça le mécanisme ni de ko komela biso. So eza kolia te vaccin te pe komela te bilo misatu wana ta mususu na olata bilambo tozolata batombola ete na kolia bomoni bato wana sima kobebisa bie biso babengi vivre frais ya kotia baformole na kati ya vivre frais ya kopoisonner vivre frais na niveau nyonso ezaleli basuki wana te bakoti ntina mode naturel bakei babotisi même na soso ya mobali. Donc, ce soit mon bal, comme il boit Kamak, ce soit fondé, c'est éviter par quel mécanisme, Minganga Baebi, ce soit mon bal, topé tatazana, baoville, tepena bover, temaya, bois qui maki quand même. Beaucoup si mouké, bah, cette chose soit produit anglais chimie. Oh, bah, qui peut ça, bah, maman la biso. Oh, bah, ça la bilanga. Oh, bah, quoi, il s'en donne, dans la matembile, na moi, le mango. Nous avons ça poison retardé. Ce qui est l'eau que vous connaissez, matembile. Na une semaine. Bon, on a gâté un autre moto. Et nous reconnaissons ça, organe, nous soutien. Moutazan a 20 ans, Mazan a monté, ma déjà à 45 ans. Moutazan a 12 ans, ma commune déjà dans ma kila, a monté comme à 50 ans. Pour ceux qui nous n'ont pas dans l'espace à une semaine. Et bongo, dans autres moto. Bah, organe, on recolle rapidement. Pour anglais, chimie, on a bâti dans nous des confiter. Attends, il y a beaucoup de choses à faire dans la moto. Il y a un moment où il y a des prévisions qui viennent. Moto yo akangi nyama na ye na zamba aye na ye epa na ye na zo asalelaka ye hôpital. Donc soki tososoli malamu zo eza lokola basystème so batieli biso awa eleri emeleli yango ezali kokela bakopo bato bato ya immunitaire na bango ezala faible. Nesu kutwa na vaccin bapesaka et renforçant le système immunitaire. Toujours en 2016-2017, basalaki programme ya vaccination de zéro matati likolo makasi. Si ma repère c'est vaccin on a toliki qui a donné kaka suite au bon santé na RTG à l'époque, je n'avais ko expliquer peto peki saka. Le bisi to bi to telemeli ba konzamboka te. To telemeli pete ba bazo kamba biso. Mais to dali si bino mayo ba yeli bino za mabe. Si ma pozongo ki ndoko bote effet ni rekoana ezaki moi passe bat bayo karabiso te a une grande masse bazoka vaccin. Mais si ma mikolo le ka basanza kututé. Si ma mikolo kaka yango botaka chikungunya. Malade bandali kobota articulation donc nous tenions soit réclamant tango et la plupart ya ba babela ka mweza ba bazoka vaccin wana. Botuna na ba mama oyo babota ba oyebisa bino. Si makobota soki bapesi mwana vaccin si ma mikolo kaka malade liboso ebetaka bana la plupart eza polo mais tandis que bapesa bango BCG pesi VPO 0 ozomona donc eza lokwa bazopesa bino nde kutu malade yango et mpona baminganga na biso biso toyebi to toyebaki hôpital ezali ndako ya lobiko esoko bakosunga moto po abika kasi lelo hôpital ekomi lieu de commerce bozo sosola po lieu de commerce de ce monde boza besoin bombeli sambongo bosimba bino te vaccin ezala kofele vaccin ofele te parce que le gouvernement congolais a foutu la kango mais beaucoup dans le ministère de la santé OMS on a organisation mondiale de la santé bazala na somme bagina converser vaccin a kofele te même planification familiale ils a kofele te gouvernement foutu la kango na programme ya PNLP programme national pour la lutte contre le paludisme basali statistique balobi ke liboso na mboka na biso e bana koleka inerte bana mibale il faut bakufa na bokono ya malaria et si mana bango ya kopesa ba vaccin antipaldique ne sali ke lilo basali constant na mboka na biso bana bazokufa susu te na bokono ya malaria wana na Gombe na ma campagne to bakindaki pe na kisansu
na ba quartier ezape asali koza yebana bazokufa lisusu te na bokono ya malaria me bino awa bozotake kaka vaccin bobeza mabe bomoni te tozobandela motulu ya plusieurs fois est-ce que eza te bozodiabolisa nka na kanai boyimisa eteni wana médecine occidentale ekufa na mboka na biso to bozoloba yango vraiment boza na science moko songolo kolandela mai po bozoloba matundu mingi ndeko mopanzisa yango bomoni yambo eza likambo ya poso pamba te bluzo tolati eza na kaka nzamba la pamba lokumu ezali na oyo bino bozosala te na oyo bolateli bomoni bango kuna na baoccidental batangaki médecine te mpo baboma bandeko na bango batangaki médecine mpo basungila bandeko na bango bongo ndenge biso tokoya kotanga médecine mpo toboma bandeko na biso bon soki tobomi bandeko na biso mpoki médecine yango tosala yango mpo banani mpo soki ya solo vaccin akendaka kaka pour renforcer le système militaire mais fallait pas ça la vaccin anti-19 vaccin ya malaria to bongisela bino malaria za na vaccin te bazana ba produit préventif nde ya monde babimisi ba moustiquaire babimisi ba litière mususu wana bapesaka mais ce que les abongo boyebi lelo tant tout ça ka calcul ya taux de mortalité donc tout ba motanga ba bakufi beaucoup plus cause za la capi malaria bon point ni basala vaccin anti-malaria basala vaccin V anti-M basala VAM vaccin anti-malaria to vaccin anti-paludisme VAP bon point ni basala ngoti eza moi rare oyo ka 10 personnes bakufaki na Apollo ya mboko to biso kuto na yebisa bino Apollo soki mutu abeli yango mai ya sikra pambe bikisaka abalisika mai ya sikra tangisi bakoti mibale bamama bazomelisa bakoki kotangisa ndeko wana mpe mai oyo tolo ekobikisa moto mais mpona nini basatake te na bokondo oyo bango bazomona ndeko nsumbu bo tolongola nao makanisi wana ki toza na mposa ke soki na kanai te tozolobela sembo mpo na pole nyonso mpona bandeko na biso bayindo omoni biso nyonso totangi sante moko mais nsima kotanga sante me bandeko wana bayebi kima tozoloba eza bongo bakosala yango kaka mpo tozalaki forme mpa na bango eza lokola tobi lokola basubordonne na bango bozomona mpo lelo nyonso totangi eza mpona intérêt banani occidentaux mais bakiso wana tozosalela ezowuta wapi lelo docteur bongo malobi bavaccin nyonso areconnaître eutaka libanda sikoyo biso motulu eza boye epai na bino monganga mpo bino bozwi libakwa koleka na bitelo wana botangi yango estce libanda wana bango bavivaka na mboka na biso te mais lolenge kani bakomaka na niveau ya kosala bavaccin mpo na biso aussi longtemps minganga na biso awa bazali toza na bacentre ya recherche awa ezali toza na INRB ezali mpona nini te tokomaka na niveau biso moko tosala vaccin mpona bokolo mpe ebote na mboka na biso et surtout babokolo nyonso bapesi na bavaccin omona eutaka kaka libanda bavaccin nango mpe eutaka kaka libanda mpona nini matundu nensumbu moto asali zo okende ovanda na kati ya zo te moto asali zo po ati bokola banyama na ye na posa na ye okende ovanda na kati ya zo te asali nde zo mpona banyama na ye ya ozala libanda zo mais soki nyama beli yawo ya kosala interprétation zo matondo lisese wana euti epa mfumu na esongi ya nzela bomoni nsima mondele kokanga bayindo kokotisa biso na bowumbu ayebaki ke lokola na kochange mode de vie na bango ya eleli evandeli elateli même na système sanitaire na bango nde bomoni yango asalelaki biso bohôpital la plupart bozomona yango epwisi bango ntina bavaccin epwisi bango ntina batonga repos lokola amoni ki mbwana nga azobota mingi ekomi desordre na mboka bon tika na pesi se tonga repos abotaka na ordre nde bomoni lelo planification familiale babia te bato oyo ndenge bazalaka boye naturellement bazalaka na makasi na bango mpo eloko ozobosana biso bayindo premier vaccin mpona mutu eza eleli ya mokutu premier vaccin ya mutu eza kaka na ntango mama azomelisa mwana na ye bandeko nanga minganga boyebi tosengaka na bamama bomelisa mwana réellement pendant 6 mois akeli na ye bakilo wana te bakozwa batonga amesani ka mwana bongo sikoyo baye baza na équateur kuna bakendaka kilo wapi na fleuve nini na hôpital bakontrole bapoids mwana azokoévolue malamu nini bon seke bakolaka te nensumbu lelo bandeko na biso bapiki me depuis bazala ti lelo bakola te babotanaka pe te bavivraka pe te mpo eloko bozobosana
depuis tokanda kozwa bavaccin wana nde bakoko sokoma ebele na nzoto motu depuis kaka bavaccin ya depuis système sanitaire na bango eye depuis eleli na bango wana oyo bajus de fruits jus d'anana jus d'orange tokodemontra ngo moki awa eya nde bomoni moto akoma na koko so meme bakokisa 80 ans so oyoki moto na bapreve ya mayebozoloba ke bavaccin wana ezocontribue na mabe makasi matondo soki biso toza na bapreve mpenza oyo tokondimbola mpe tokopesa mpenza liboso ya tata mpona baconférence mais soki bandeko moko to ministère moko emoniki okwesa biso kokoso eza te baye toki na système ya conférence débat tosali badémonstration mpo maye tozoloba bomoni tozolobango avec assurance toza na kati ya INPS inspection nationale d'éducation pour la santé prévention toza na kati ya ONIC Organisation nationale des ordres infirmiers congolais. Sosoli, et ça les deux organes où est Simbi Penza, ministère de la santé, ah on a beaucoup de biso. Donc bakisi bande quoi OCC. Est-ce que OCC peut bazwa katango ya kokende kozwa ba vaccin wana baye kolango pe bango elongo da ba minganga na biso awa baye kola yango bakende kosala ba essai lisusu et pas ba nyama yembo baya kopesa bato. Boyebi kaka na sanza oyo oti kosila oyo bolimbisa biso totanga ngo bongo bandeko ya programme wana suki ya vaccination wana elongo na bamangomba na biso bandeko balata basoutien na pepe suteka bamakala bamangomba bakongoli bamama bakongoli bajene ka batambola bake kozwa batu donc namoni na mwana ya 14 ans baponi kaka batu wa bayibuki na kopesa vaccin te bakomoki de porte à porte et tombé tongo moko baye babeti porte moi na 14 ans na fongoli bongo bakoti baye bakite toza munganga o tozopesa vaccin de 0 à 5 ans abe eza ya nini o ezaka vaccin zobatela bana mais kasi eza vaccin nini o eza vaccin kasi te wapesaka bana de 0 à 5 ans kasi nayebi eza vaccin mais eza vaccin nini po moto akopesa eloko fo azala capable ya kodémontre yango fo expliquer yango na bato mpo bato bazala convaincre ya kondima yango bon soki bokomi na niveau wana soki kutu mwana ngo wana to mutu wana azana na maîtrise eloko azopesa te est-ce que azana maîtrise ya dozo azoki nakopesa mutu si malobi boyo c'est la biso to ya mortalité c'est très élevé mais bino nde boza cause bandeko na biso minganga ba médecin pe ba docteur to kelami te mpona kosilisa bandeko na biso bayindu toza te mpona koexterne bandeko na biso bayindu mais toza mpona kobatela bango na domaine oyo tozaleli bomoni bolimbisa biso mokie tomeka koyebela mokie tokolika bandeko nyonso bayebi oyo ezaka jus d'orange babenga yango bongo jus esalami na malala tokolika eza bongo bayeba nyonso bomonaka yango na bawenze bosombaka yango mpe bon toyebi te jus d'orange oyo soki ekobalana mpo moto asali yango bandeko balandi bososola bazali boselaki mwa preuve bazali monganga elingi koloba ete susi yango nanga ezalaka batia barrière mpo bokone kota te na nzoto ya maladi soit mpe bapesa yo mino mpo bokone elonga na nzoto na bino donc soki bomoni babimisi bisalelo oyo eza na susi kaka moko ya koluka koteya biso mpo tokota na kati ya likanisi ya malonga tobatela oyo ezali banzoto na biso bazosala mosala kaka te mpo na mbongo mpo soki mpo na mbongo alingaki afavorise mai tozolobela a mais loko baza na susi ete bokolo nzoto na biso ezala na bokolo ngono to bopikipiki babokundu bwa nzoto yango moni balatami na susi ya koya na bisalelo oyo mpo bademontre biso likia oyo balingi bapesa biso concernant maitali bongo j matondo mingi esumbu tokolikia ntango batiaka lokasa to mpe papier awa bomonaka badesinaka malala balobi jus d'orange jus à base d'orange donc elingi koloba jus esalami na malala bon matondo soki botali tolobela ta bongo balandi poswa lilala nde batie couleur oyo mais nakibo biso moko bandeko na ngai bino banso bayebozwili bakolanda biso est ce que na ntongo oyo toliaka malala mai ya malala ezalaka mpe na couleur oyo po ntango bazoyeba eleli ntango ndeko docteur bongongo alobi eleli mais fallait bapréciser alobaki eleli ezoboma biso mpo tozolia beaucoup plus baproduit chimique po oyo esalami oyo ata na sembo ata poswa lilala naturel eza na kati ya wate preuve ani bon jus d'orange base d'orange lilala yango base ya jus eza
Maya lilala fini mais na ngobota raché base ya ji oyo balobaki eza lilala matondo bon biso pe to boyite ko sunga bino na ji oyo sikoyo tozwika ba même lilala oyo eza base ya ji wana tomeka kofinda totala na soki aobimisa mai nini soki ebalani nango en tout cas baza na raison même na ba vaccin. Bon, maintenant, tout ce qui est là, on a beau. Bon, nous allons comparer jus d'orange, ou basali libino, na jus naturel, ya lilala. Bota la kabo qui sa différence, en tout cas, bande wanso meka bande ko ya régime meka ko benda, o ba meka ko mona pena différence wana. Bon, moni balobi jus oyo to simi na gauche, base na ngisa lilala, donc ça na lilala. Bon, biso pe to boya kité. Nde to to somika lilala na nzela, to ko fina mai na ngopo o balweza mai lilala. To ngoli ke za bon ndizo. Bon, si ko bota la mai lilala, na ji basali la rabini. Ce que to continuer démonstration osimbi. Bota la suko ni ne sala maka, même na ba vaccin, même na ba biloko boliaka, même na ba ji o na niveau ya ba rein. Ni eko salama. Olivier Simon Moukier, dans la bossing à papier mouchoir. Bon, on a souci dans la maison, on a été biso dans la bombe malam. Et tant que tous autres la moi mingi, la mokili ya koso na mokili ko ba ila ki biso la bino na dia to shida. La kliya bazoya. Mais ni on na mokili o baza conscient. Ba ko sepela ka ke ba to ba bela ka bela na mboka ne pesa ka kokoso. Yango moni moko ya monga o baza conscient. Bazoya kopesa biso ba prévention ya mingi to milenge na pour lo bito to mete victime na mai o bazoya la biso wana zo ko engager bango pour la mai bazali ko yisa biso tozomi le tenga bango bango ko la démonstration o bazali ko tia biso. Bon matundo migneso bo sunga biso ndeko mpatisa bo fonga na ndo jowana tozwanda kisa papier mouchoir oyo ezara parce que rein rôle na bango na utiliser rôle ya filtration. Donc my maso to komela to my maso to kolia si makoleka na ba processus ya ba estomac nyonso ba kokene tina niveau ya ba rein rein faut infiltrer ya malamu nde ya kolongola salité kotikali na yemoko rein déchet aye kobimisa ngo na tango to na kosala zonga ike to pesa mo mi peto la masuba ko uriner. Donc papier mouchoir azo jouer le même rôle na ba rein. Botala bokesano ezali po bango ipare ba lobi pesa jus d'orange. Na tango omilaka ba jus oyo nini kinaka kokoze na niveau ya ba rein pe na tango mutu ameli sikoyo jus oyo naturel ya lilala ekokende mpe kokoze nini na ba rein bomeka kosopela biso jus oyo eza lokola mutu azomela jus ya bosopi lisusu oyo eza lokola na ntango bino bomelaka jus matoni. Bon awa eza moto ameli ipare soi-disant jus d'orange oyo batieli bino na bouteille wana balisinaka malala ntango ekomi na rein na ye ntango azofiltre aotikala na couleur oyo eza bacolorant batiaka na bajus wana parce que nyonso bozomona wana eza baproduit chimique batie colorant babakisi na basikre na bango nyonso wana so ekomi na rein kotikala na coloration oyo kasi ntango moto akokende komipetola bokomona akomipetola na ye kaka masuba ya pembe sikoyo coloration nyonso amelaki etikali wapi na barein tokoliki ya bokolanda biso etikali na barein wana jus wana soi-disant jus d'orange. Bon mpona kotia kaka yango te tozwi mpe jus oyo esalami na lilala ye moko moto ya meli sikoyo jus ya lilala mpenza wana tozoyanola mpe mbala moko docteur bongongo awa moto azomela jus naturel atoni moto ameli jus naturel to mpe soki réellement jus esalamaki na
na malala solo bokomona ke aotika penza coloration te atiki coloration te po aza na ye mpe na colorant na kati te soki mpe moto ake na ye komipetola bokomona eobima nango kaka le même couleur ya pembe po barin afiltré bomoni mame jus oyo totiaki ya coloration wana atibimi kaka pembe ma ya pembe sikoyo botala bokesa nini esalamaka na barin na ntango oyo moto ameli jus wana na ntango oyo moto ameleli na ntango oyo bino bandeko na nga bozolobaki vaccin nde ezobatela bato vaccin nde eza bokasi mpona bato mpe na ntango oyo bino banso bozolobaki bato bazolia mabe me bozoka kodemontre bango mabe yango te mpe bozotika bango bacontinue botala combien de fois moto aza détruit na barin na ye oyo lelo ekomi na bana 5 ans oyo kuna eza na eteni ya barin sa kote liteni mosusu tozwi kaka barin tozwi nano eleli kaka kote moko emeleli nano tolobela kaka oyo epare soi-disant baji na bino bolobaka eza basé na borange to mpe malala bomoni bacoloration nyonso batielaka bino yango ekendaka kotikala na barin nsima mikolo barin wana ezala bouche te basalango mpe vaccin koto bokenda na mosika barin ntongo ozala bouche yango lelo boti système okende osombaka barin te ya baninga bato nono barin eza malamu oyo toti koleka na phénomène ya kidnapping awa oti kokidnappe bato mpona barin sikoyo na esika boyini kokangaka bakidnappe apo ani te bokangi nao basociété oyo ezosalaka ebebisa bato barin mpo ekomisa bato na poso okende koluka barin andeko balandi démonstration oyo epesinga malili na nzoto epesinga malili kasi biso toza corps médical te wana monganga azali bokodémontre yango tata Makomundu nini bozopropose na baboti po bango bayebi ete soki nakumbi mwana na nga te arespecte calendrier vaccinal na ye te même na quartier même mwana soki ozwa traitement ekoma leyota mwana atungisami baotuna est ce que arespectaki calendrier vaccinal na ye omoni te ke bozobotola mwana mbeli bozoremplace nani matondo mingi bandeko na ngai ya mbonono tosimbani te na baminganga botalisa bato sincérité ke vaccin malonga mpona moto eza eleli parce que moto alie malala ya malonga moto alie mapela malonga moto alie pondu ya malonga matemela malonga sa kotia kibe sa kotia poisson sa kotia vivre frais na kati wana ekokende kobotisa ye baanticorps ya ebele kolekana mpona babokono nyonso to mpe bamaladi nyonso mpe moto ameli mai ya source mai oyo eza te na baclore na basuki banini na kati wana bamai ya basource eza ebele moto nyonso naza na mposa ya vivre lokola omoni yango eza pasi nzoka mai ya source eza pure akokende kobatela ye akokende kopesa mais nyonso wana yango wana te wana mpona minganga mpe ya mibale depuis bino bacentre bobanda kopesa bavaccin plus de milliards de personnes bomomisa na bavaccin même programme wana vaccin ese reconnaîtra bino na nini mais ngambo nini biso nano toza nango ta Dieu le créateur oyo atiaki biso do wana okoya kobatela bandeko na biso omoni sikoyo na esika kokoba koboma bandeko na biso na koganye kuta te eloko te mpona nini te koyesa bango clair parce que bamédecin nyonso bayebi oyo tooloba waki vaccin eza mabe olimbisi monganga ezalaki motuna oyo tosalaki émission ya planification familiale tokilonga na lombango implano mpe eza vaccin te implano eza méthode baza vaccin te bon ozwi biyanwa mpe mpona bamama biso tosengi na bino ya mbonono bayebanso bayaka na centre na biso mpo toza na centre na avenue général Masiala en tout cas bana nyonso babotama kuna bazwaka vaccin te tokitisi instruction mpe soki tokuti monganga apesi mwana vaccin boza vire bolongwe bongo toyisa mama wana bana biso obima tosinyaka na bango mpenza so bali bana hôpital tosini toyisi bango mpona kosukisa tosigné soki mwana oyo ayaki abeli maladi wana akufeli yango mpona raison ya vaccin oyo bombo oyo oluka biso bokufunda biso mais ti lelo depuis tobanda carrière plus ou moins 9 ans tozwa ta problème moko matondo mingi bandeko balani na kolikia
émission ya kitoko boye kasi ngonga bapesa biso namoni kuna liso ya ngozo elongo na mpose bazobeta maboko likolo ya mesa tatakata tobengi vraiment suka kasi tokoki kosukisa boye te sans ke topesa tata makomundu maloba ya bosukisi ya émission ya mokolo malelo tata makomundu mayebolobe eza motuya malgré ezokoengage kaka bino mongonga mpo naza pa médicalité botala vraiment caméra na baminiti moko to mibale boloba mai oyo eza bino na motema oyo ozotala nzungu tozwi libakuti ya kopena bino mituna esengeli bolamusa nango bandeko nyonso na basecteur nyonso baboti ministère ya santé bakonzi ya ekolo baninga na bino mpe ningana matondo mingi ya moto kobanda na bakonzi to mpe bakambi ya ekolo mpe tozwa ite na ministère ya santé soki boza na mposa tosala vaccin oyo kobatela bandeko na biso bayindo kasi tozonga na bakongo bololo te tomenga kolamba ata kongo bololo mpe babiye mosusu biso moko toyebi eza na efe moko ya kokoso te okende okumba mpona bandeko na biso bayindo oswati boyebisa bandeko baloni bamama baloni boyoni na biso biye naturel botika kotina biso baanglais chimie po yango komi kodétruire biso mpo bozolobelaka vaccin bozobosanaki bachange même na formule ya vaccin baye nango système ya baanglais chimie omoni baye na formule système ya bagie ya bacolorant oyo bozombela bozoba soki ipari eza base na bafruit naturel soki eza lokuta baboti moto avivraka te mpona vaccin po sino te bana na bino baye bazwa bavaccin ebele mpe bakufa bon soki vaccin ya solo nde ebatelaka moto ndenge nini baye wana mpe bakufaka moto avivraka malamu soki azolia malamu mpe azomela malamu mpe azopema malamu nde esalaka moto azala malamu eza te soki moto aza na vaccin nde akovivre malamu eza nango kutu ntina te ya kozwa bavaccin bozomonela wana mais eza ntina kobatela bana na eleli emeleli mpe epemeli ya malunga kokimisa bango mai ya bakolora mpe bavivre frais na mokuse mai ya ntina tolingi totalisa mpenza yango matondo mingi bandeko balandi mpona kobatela bana eza kaka vaccin te kolanda maloba ya monganga makomundu ezali kolia bie oyo ezali kaka naturel nde kopermettre bana bakoma malamu bapesi ngatisa ya bandeko na biso oyo baza na kati ya province ya Équateur bandeko na biso ya tobenga biso tobengaka bango bango batisa batere bapigme bandeko na biso wana ya mikuse bango babongolaka bana na bango na lolenge ya naturel me bakutanaka mpe na makama ya mingi te tozongisi matondo ya mingi epai ya monganga makomundu na ndenge bopesaka biso ntango nyonso ntango vraiment ya koya kohonore plateau na biso ya makanisi ya bato tozongisi matondo ya mingi na bino balandi ya Voix Télévision mingi mpe matondo ya mingi epai na bino fumukusu kya muzala mpanga na ngolo na kolikia mpoma ya boye elobama na plateau oyo esengeli leka kaka na chaîne oyo ezolamusa makanisi ya bayino pambatela bachaîne mosusu bakopesa yango ndingisa te bango mpe ntango mosusu bazwaka financement na ba-PNLP na bacalendrier vaccinal ya bana nyonso wana mpo tomonaka bapublicité lekaka mingi na bachaîne na bango mais lokola awa ezali etando kolamusa bayino na pongi bakotikela yango ntango te e tozongisi matuna epai na bopamba te nesungi ya nzela mpe le 4 juillet 2022 balobelaka mai ya vaccin mpe na annonce na bango aya le 2 juillet 2024 kolanda bongo bilolo ya kipabita bawutiaki bongo mpe kolobela yango tozongisi matondo epai ya dete kwa koyaka lao liso ya ngozu solo bango te baza mosika basalaka bokasi biso ya bino mopanzisango tata ntumo maimona tokomela bino na kitoko tozongisi matondo ya nini epai ya mpose lokasali te mpa na bango omona te tozongisi matondo epai ya kerkunga mpona nini te tokosana bango tokomisele bino matondo ya mingi na bino mpanso balandi ya Voix Télévision mpona nini te mbasi tuwiti koyamba tata ndenga ntiala nzungu tozongisi matondo tokisi bamote esika bozali mbote ya mingi epai ya bakambi na nga na Voix Télévision tokoloba nini bomo ya moto ezali kaka na motuya soki tozali na kati ya kosomi tobima na kati ya zo ndenge tata makombunda alobi po tozongela indépendance na biso matondo mingi kimia walongo fumuki bangwangi tokulu ekoba mokozala na mabota ya bayindo mato